Ndeko Vero oyoki motuna na oyo alobi to pe makambo alobi malobomboka yo. En tout cas, ngai conviction na ngai na kopesa ye réponse selon conviction na nga. Omoni soki na lobi na loba selon conviction ya Papa Tshisekedi ekozala ke to solo la na Papa Tshisekedi. Ngai po na nga naza sentinelle auprès ya Tshisekedi, ya Papa Tshisekedi. Donc nazo croire te que Papa Tshisekedi akobalola match oyo soki alobi likambo eza vrai et que nga na ndimi yango ya ko changer parce que tokozana kata pale. Wana réponse eza claire. Ça veut dire que tant on a zolo bangawa, c'est avec amertume à kolobake. Biso ma Congolais de fait que to tika kabasale la biso tina suka et puis to comme kaba perdant. On devient perdant parce que to tika au fait batu basale la biso na place na biso. Aujourd'hui tout le monde devait être dedans pour comprendre encore une les salama. Toujours à une époque il y a l'Emera. Quand ils ont signé le contrat il y a Emera. Vous avez compris le jeu que Laurent Désiré Kabila avait joué. Moutoumoka Zalaga avant ye Babomaye. Parce que a dénoncé qui avant. Alors bien non, va plan les hommes Babomaye va remplacer Laurent. Laurent ye, alors bien oui, tant comme il a kini. Alors bien non, je vous ai déjà dit, ce sont des Rwandais. Alors après ça qui monte de Kinshasa, nous avons vu comment on a brûlé les Rwandais dans Maï, pardon, Yandi. Tout le monde a qui. Donc, leader oyo azaki bulista yebaki mais asalaki pe ba erreur yango moni na kata ba erreur ya salaki nous avons appris oya yebi kazana mwana makango abota masoki na Burundi c'est son problème na lita politique soko kotisi mwana moko abota na Burundi yo mutoko yeba soki mwana na Burundi akanga yote yango moni tozoke na ba sincérité na ba garde fou na ba angle yo ke no muto akosa muninga te kala tozanga bana 1900 lelo tozana bana 10 ans. Bana 10 ans il y a 2000. Alors faut-il tous hommes c'est la banque Congo est bien ou bien tout continuer qu'on va libérons pour ne rien faire après tous libérer la bisoté. Nani azo bunda bitumba ya komba oyo. Et puis baza wapi. Tandis que to yebi ke na kata mboka kuna kipeleke se poti makambo za déjà ya kubeba kuna. Tshisekedi a démontré yango na oya memeli biso. Donc ndeko wana comprendre que Tshisekedi pe biso tozo kengela ye biso pe tozo ndima kakene. L'air tozo kende na ye tokoki jamais kolobake tozo tale la ye. Les Congolais aiment beaucoup ko tale la batu. Tango bozo tale la batu, okomona bakomi ko tinda o logo la balle so ba beti yo kuna, o koma peli boso poto penalty yango tiré, o beti balle na passé et puis okoki yango de parce que au fait ozalaki no pion batinda ga yo ko tinda yangwana okokanga no ko beta balle bien te. Merci beaucoup Mabisuki. Merci mingi ndeko na biso to yambi ndeko légende na Skype. Pesa mboko zo benga la biso pe tuna motuna na yo. Ndeko na biso légende ndeko ya na Skype ya légende. Bokati? Hello? Ana nini maloba mboka yo?
Te ngai naza légende te ngai papa Joachim. Ngai Zambwana. Ah, papa Zambwana, otana biso na ligne ozana likamba koloba. Oh, pesi ngai maloba. Napesi yo maloba banda kala ozoloba te. Oh te ngana kasani opesa yi papa légende kuna te. Bon, bandeko merci mingi na banza na siliko comprendre scope ya émission comment eza kokenda. Sauf que na départ ndenge na lobaki na boye koloba te parce que na lingana eba pe position ya place na moni président Mwalumba. Na lingana eba pe rôle na ye eza ndenge nini. Avant que na ya na mituna na ngapona eba pe position na ye parce que jusque là naza ko eba position na ye peut-être aza nani. Ekobero Mwalumba mutuna et anepana. Bon, je crois que na lingana déjà ko eba que naza congolais. Donc nazo relater que élection eza na 2011 ngai nazo lobango clair na bamona ngai bon na éviter peut-être nationalité ngo comme appelle kambo faut justifier peut-être na ko justifier les choses mais naza congolais nazo lobaki Tshisekedi akena Congo alobito ke na ba élection nga nazo mona ke za idée malamu et puis nazo benga élection nzela ya mokuse muyibi aiba élection te donc mutu aiba. Merci. Nalingana yeba position politique na yo parce que namoni président Mwalumba donc nalina yeba un peu est-ce que oza na rôle na ba élection za koya ou bien oza candidat présidentiel le na côté on kana na yebela. Ekobero malobomboka. Bon na kanisi tango zoloba président omoni eba ba moema ebangisa biso te président za président. Hein? Président ezaka président oyo yebi. PDG pas azalaka président. Muto aza chef entreprise pas azalaka président. Alors na ebite pona no lingi fona kende na ba détail oyo na média awa batino so bayeba ah nzoka ndeki président na ezali ya boye. Non, naza président Ferron Mwalumba. Na lobaki na émission babenga nga Ferron Mwalumba. Soki yo moni ko lingi kaka na définir mon président, je te dirais que na goza la président ya ndaku nanga. Donc naza président moi sinangana bana. Kimia ezala kimia ezala. Kimia ezali kubanga nazo banga. Nalobaki na émission babenga nga Ferron Mwalumba. Soki yo moni ko likina na définir mon président, je te dirais que na cause la président ya ndaku nanga. Donc na président moi sinanga bana. Kimia ezala. Kimia ezali kubanga nazo banga te kimia ezali ndeko nanga. Na tuni bongo parce que toza na position ya ba élection eza koya, toza na position ya ba campagne pe ebandi. Souhait nanga congolais nyonso ndenge olobi soki oza citoyen ya mboka na biso oza pe libre na opposer candidature même si mbongo ezali te mais groupe lisanga ya bato pe c'est quelque chose. Obama ayaki na mbongo moko te eza question ya toza koluka bacandidat oyo bazali ke baza na baidée baza pe bakoki kogroupe bato baprésenter cause na bango et puis cause yango eza supporté et puis roi David na autaka na zamba mpo akoma na Jérusalem donc kote wana kimia ezala yango kana nayeba mais sikoyo ndenge nalandi baprogramme nyonso na comprendre ke oyo eza débat ya makambo eza koleka politique ya pays. Alors ngai place moko na porte un peu moins participation na ngai place olobelaki baposition politique na Congo bamosusu baministre bazala baboyi babiloko moko ndenge wana olobaki natiaki yango mpe attention mingi mpona koloba ete biso nyonso toza kotouche mpe domaine politique na Congo to tozolinga toparticipe to tobenda lumière na kati ya Congo. Il faut tozalaka mpe bato moko tozala éveillé tozala mpe updated upgrade baanglais bolobaka bongo parce que ngai naza na Washington awa ndenge yo oza na États-Unis awa biso nyonso tozalaka bana mboka ya koto oyo soki politike ezalaka neti yaka technologie na banza mingi kati na biso mpe na Congo nde toza koya kobimisa makelele te na bapolitike parce que na technologie toza komona ete batelefone cellulaire lobi ezalaki ya minene lelo ekomi na bakamera na kati après un mois aipo akoya kobimisa oyo aye
c'est comme ça que ça koyeba ke mokili za ko changer ngelo ba ke même na Congo c'est la même chose politique za ba biloko moka ba laka mutno salingo ya koloba kaka mais en réalité même la politique aussi est en train de changer batu mingi toza ko tsango kate politique ya Congo eza trop expiré et comme ya kala même papa Tshisekedi baza ko ya naza ko féliciter ye mais ceux qui n'ont pas participé na ko soana ndenge pe na zakane en ligne ndenge pe ko komara ça ne fait même pas 4 heures du temps na recevoir ki ba email na ye il faut tous la très clair que papa Tshisekedi aza ko ya mais azali pe na moi salite ya kala ya babiloko wana ya ba Mobutu. Nous devons faire attention. Diamant na efba sokola yango kitoko po engala soki te kitoko ya diamant soki po sokola yango te za peka kana valeur te. Batu nyonso baza ko ya nous devons faire attention na élection oyo. Tokeni na makelele te na célébrité pété. Mais mutu nyonso akoya comme candidat présidentiel ayela biso plan d'attaque, plan de travail sur base ya 2000 oyo, sur base ya 1900 lisusu te, 1980 pe lisusu te. Botangeli biso ba génération kala